Bonjour, on a tout. En tout cas, vraiment, bonsoir parce que bonsoir. Merci beaucoup, tout. Il y a Carrefour des Stars TV, Carrefour des Stars, les chaînes, pas comme les autres chaînes. Carrefour des Stars, la chaîne, la patronne, Ange Gabriel, moi Simbo. Donc, vous continuez toujours à s'abonner à Carrefour des Stars TV. Vous avez toujours cette confiance. En plus, vous continuez toujours à s'abonner. Et ça, la biso va très bien. Merci à toi aussi, mon réalisateur privé, Davte, Brabalobi, Penam, toi aussi, ma Liliane, et à Carrefour des Stars. Et ça, vraiment, en tout cas, bana poto, bana Congo, bana partout. Vous allez, bon, il y aura déjà ma kélé dans tout ça. Ah, ouais, juste dans mon ponon, et ça. Côté matanga, à côté, comment dirais-je, résidence, Yaya Dadi, Abandé, Kofanda, tout ça, wana. Et même nous, quand on a des gens comme Bino, donc, et le réseau qui est là, babi, où est-ce qui songi, à gramme, c'est chaud. Qui songi, à gramme, c'est chaud. Et le qui est là, comme on a grand star, le quoi, il y a Dadi di Kambala, comme on a vraiment grand star, boye, tout le temps, on a musique, on a invité les grands caméramans, il faut zoomer, pena, qu'on a dit, maman, au moins, on a mon lili, oh, exactement. Au moins, on a bon comprendre quand Congo na biso bataboy bazanga raté dans ma famille ko tozana batama mboma on comprend déjà faut que zoomer les biso bon on a vraiment na musika kuna to mona ka moi projecteur moko ndezo pela or que to yebi to ki première dame na biso maman Denise to ki pe lisusu première notre ex première dame maman Olive basali makambo pona ya dadi soki to pesa lelo ba cotisation to pesa ka rapport yo yebi ka moi polo nde bataka moi mais bango de basi ki makambo surtout basi basala makambo tout mais eloko ezo lekilanga na matanga ya grand artiste loko ya Dadi di Kambala kaka projecteur moko nde mtezo pele dans ma musique ene zo beta eza ba fanfare na ba mbunda po mbunda ta ba beta on place nini oyo kaka mbumane ezo sala. En tout cas, merci beaucoup tous la bino artiste na bino boyo ka vraiment ba vie na bango boyo ka batu bazala kana Dadi ba oyo ba joua na ye na ba oyo ba joua na yete boyo ka vraiment bango ndenge ba koloba. En tout cas ezo sala passe. Donc premièrement on peut s'en ba sincère condoléances na famille mobimba ya Dadi di Kambala. Ba condoléances ya na ba artiste nyo surtout vraiment ya mboka ba condoléances na bino. Donc mon caméraman en temps c'est vraiment Bilili Boyo ka ba artiste ndenge ba à suivre. Et ça c'est nini ba courir ça c'est tout à fait normal. Et ça la réalité mboka na biso. Yango moni to alimenter groupe. To ça na 2 ou 3 4 groupes awa. Monsieur eza pour la musique, monsieur eza pour la lumière. Bon monsieur eza kuna pe lisusu po instrument monsieur eza na ciment. Monsieur eza pour na ko alimenter na ndaku. Pour faciliter puis nous tout aux la carte éclairage. Donc exactement tout ça une possibilité tout ça non. Donc exactement comme tu peux faire un commentaire tu ça là débat inutile non. So mo tabi so les familles de l'eau te ba kosio et non seulement que biso pas commander dans la bombe belé en photo imposer bango non. C'est-à-dire que tout ça qui se passe la martyr ezana bato ba gérer ngo eza la responsabilité ya ministre ya sport après ça il dit jour ya vendredi na samedi maintenant il fait que ba gestionnaire le quoi bazali ba ici biso que non samedi le ko la match ezali et permettre bisoter pour toi un peu la Dadi le vendredi na samedi yango ba bien biso si la possibilité donc il faut ça yango jeudi en collaboration avec la famille biologique, en collaboration aussi avec la famille artistique, ne sali que Toyokani, Bissonyoso, Tochayango, To Misakor, lobby jeudi, et puis le vendredi, toi enterré pour que tout permettre na Moganabiso, événement où il ressemble à la carte stade comme habitude, et ça en bonne et due forme. Donc tu peux pénaliser match, tu peux pénaliser famille, famille artistique, non. Yangwana, to solo li. Biso nion solo kwa toza na bomoko na kata mboka na biso nde to solo pour que tu trouver solution. Ska ba to bazali so likambo ezali ba trouver toujours solution. Yango monique eza bomo. Atanga pululu des ordres zalagité, organisation zalagité bien activité les cas qui ne trop. Vite ba monique chaque groupe et ya kaka na ba ya ko déposer ba gerbe de fleurs na bango et permettre par rapport ya temps. Yango moni ba sengai que non bato nyonso bazana ba gerbe de fleurs baya na yango mbala moko pour que et faciliter biso to quitter peu avant to comme na cimetière na 16h et puis que le principe c'est que non ba ça la fermeture ya cimetière ba kangango
maintenant tant au coma on essaie de sous corps là pour notre maison à la morgue pour que va enterrer le lendemain et au permettre était il y a moins ça là que tous ceux qui ne musika na ba saute mouton la réalité tous en langue ya mboka et au permettre de sauter il y a moment ni ba senga qui ba gerbe de fleurs ne soya c'est pas dit que non et ça qui manque organisation non l'organisation était en tout cas kitoko. Merci beaucoup. Kaka passe les passe kaka mona ndeko mobali boye passe makasi na baneko ko pate mena 50 nzamba pesa anga makasi po lelo to lembi mutema nazo ko katela zo comprendre qu'est-ce qui se passe ni les autres ça ma po ba to ba ku fara boye elenge na no boye na ko passe makasi mais en tout cas l'organisation c'est bien vraiment. Namoni vena maabole kitoko en TPCP asali kitoko basoso msupe basali kitoko namoni tokutanya namoni za 4 groupes za awa yanda ko ezali ya bato bazo beta muziki ya awa pe bato bavandi awa do kitoko makasi makamnyo c'est l'équipe bien ngolwa nzambe moni nazana système moko na kota kama makambu trop te bo nalinga ba bêtise te ngolo belo mo boye mutalobi mabe sanga passe nalinga penza ba choc wana telinga ba problème te wana penza ya kati en tout cas na yebi angote mingi ka nazana wali ko ya kati ya famille wana aba no kangote na koko ko sate na koko fabriquer pété nde ba solaki entre TPC na bango na yebi te so to yebi ka o ba yesa so na réunion nde yango to sola o wana ya famille na yebi te so za bongo bongisa kaka po eza famille totika libela po dadi atiki bana libota pesa totika lika fosola kaka po eza malamu problème eza kolandela te c'est trop dire parce que eza nde tozaka na impossibilité mposa kosungi ezalaka mais ozotala yo mpoza na bana wana charge bana baklasa minene nde esaka pasi mais na kolandela te tolandela ke moko totalaka ope koya kotala kope kokutana bango na nzela mwa lisunga moke ezalaka mais possibilité nde ezanga biso ya kosunga mais ata na bapriere tosunga ezaka topesa moto lipa nde osunge te ata na bapriere tokosunga nzambe akobatela bango abomba bango bakotanga kaka na ngolu ndenge mpe namona baveve ebele bazotangisa bana mibali baza te mais bazotangisa bango doki nayebi ke nzambe onga na samba ya kalola akosoutenir bakosunga bango biso mpe tosoutenir bango mpo bakende liboso bakola o mpo oza makasi akoki koya kosala mosala papa na asalaki soki mpe ezake eza bongo te baotanga na bango baklasse nzambe akosunga bango bakende liboso ya malamu ka yango wana nazwi grâce aojouer ne film moko mais tableau moko te nazwi grâce aojouer na ye te donc souci fort mais naza petit na ye oyo afa kufa na ba 5 mois oyo avant daye tozalaka na aire nyonso bolama ve namona mpe sifa silika te ve asekisa ve pena akufi a plus te ve namona mpe sa silika te aboseka kaka nga bakotika biso 1 heure bakoti tina palais awa bakoti basengana na bandali nga mpe nazwi transport nazoki bandali donc molimo ye mpe nanga kimia tobekande na stade de mati na stade de mati bayisi biso match ebetama dimanche na loi ya football batikaka terrain 48 heures basoki bakundi yango samedi esimba te malama kuna vendredi mpo dimanche match ebetama ayaki na choix te parce que basepesi biso mpo na jeudi bave masumu alobi ve masumu na makambo oyo alobi eloko te famille comprendre ezali mwa deba na ebandeli na famille bacomprendre ke makambo oyo eza nde stade de matike epesi ji wana passe mpe mawa mpo ekangami ji mona eveni kamo lopes donc baza mpe moke mona eveni kamo lopes donc toyeba te na kati ya moke eyebana te oyo balandi evelin oyo balandi no mais ya foti na ye te ya stade de matine epesi ji wana makambo esalamaka boye ntango artiste tokunda ye tobosani bana tobosani famille fo toyebaki bana wana baa bana na biso bakutana mwana papa bakola aza na age mwa wa ngai makambo ele ntoyi na bi yo oke classe aseki ufort kwani tolasa bato ke bana bafere na biso babana na biso donc totika bango te bato baa libano basola na président dadi mpo aki na bafani na ye oyo boza libano bosola na président dadi totika te soko mesana mo okabela président dadi numéro ezali famille toaza yango
atiki pe bana moi muke wana et comme ça la pe bango bien parce que bon ça nga ma so ba makambo na TV pour mboka na biso ba commission biso ba artiste ba niveau to comme ma manja donc ça me ga sunga molimo ne pe ma kima boza toujours aller bota be émission nyonso bata internet ya ba site ya internet ba kota ba chaîne bon mo na ndenge bembe po boza libana mo boza la yate bon mo na ça te ko zanga soki soit disant makoki donc mboka na biso mo ngabo donc courant na bango so comme mystique mais courant ya biso mo Congo mais so ke ba biso oyo ba ko utiliser ba courant na biso donc courant zo pela pelele mais biso mo do mystique yango donc to vandira pas plus ce qui est artiste mon na kufle wa dadi mais les courants na veni donc ils ont vraiment fort ma ko ça nango mais donc déjà nous sommes dans la famille mais na va donc bientôt là ils ont pile mais groupe ça qui n'ont parce que l'artiste donc toi donc bolingo donc bon moko na matanga ya donc tout oyo basina comme ba contribution to PCPC bon na journée une fois azali play parce que point fois na joueur na ye na joueur comme domestique na ye mais vient no jouer comme ça joueur de akala en plus azo cité comme na ngai le rôle na ima de akala donc vient vraiment donc azali donc bien na munyonso donc vient donc très bien oh chose même beza agité escavé donc tina travail na joueur na donc vraiment vient pas plus à base un plus donc vient fula sungai parce que abana mingi ko cité combat chukumezi parce que so jouer na moto azo tanga ote donc ezala azo bois qui savoir que ça mais vraiment donc vers donc bon na ngai na nyonso nzambe oya lola nzambe ba fele nzambe ba veuve donc nzambe asimba famille nzambe asimba bana na ye en plus tout ça donc souci m'a trop parce que ezan c'est la biso nyonso parce que babi mbile était là partout le teli na famille ya venra dadi mais le était là on sait jamais donc on c'est une famille tous à la kimia dans nzambe mo ka yebi bande on a biso poto ba hôtel la biso bon mais un peu ko aider la biso tango toi non vivant maman li bazali mais ba vie ba ko pona ba bilongi donc et comme ka moi face mo ka ndala kuna ka yango wana mais non c'est ba senga minga poto ko la ba maman Guylaine maman sénateur ba Gisèle Kenge lié ba Christian lui ba Toto Fiston lié donc ba me pe ko ida no biso mais à part ça on est ensemble parce que ça nous souvient parce que Dadi a confié donc artiste et comédien donc bolingo parce que toujours chaque jour to faisait donc au besoin d'avoir c'était parce que artiste il faut toi d'abord na montant non toi vivre parce que viens attends bela qui mais ba face bela zakité mais tu as confié tala bilonge belé mais non c'est la bolingo oyo to la ça awa et chaque jour donc tout le monde est ça là moi bien Zaki au ça moi ba blague naïe so quand ça ba blague ça réjouit les gens mais bon gloire soit rendue à Dieu. Je dis bravo l'artiste parce que Dadi a quand même laissé les empreintes dans le monde théâtral. Un atiki ba empreinte dans le monde théâtral vraiment. Il a marqué son époque, il a marqué son temps. Et Dadi a laissé même la costume aux comédiens. Dadi a laissé même la costume aux comédiens. Aïe, bisibino alobi. Il a des chemises kaka. Il a 14 tableaux. Ceux qui n'ont pas de tomboli modèga. Ils ont tableau. Ceux qui n'ont pas de bouton. Ils ont tableau. Ceux qui ont des comédiens nyonso. Bayebi. Le système, il y a pantalon moko. Il y a pantalon moko noir. Il y a beaucoup de tableaux, même 10, même 15. Et ça, le pantalon moko noir. C'est Dadi
qui a introduit ce système. C'est-à-dire, juste, pas plus, pas moins. Dadi, au Rosala Boy, Longola Kopo Oyo, tia place. Action, Longoli Kopo, na tia place. Mais nous, Dadi, il faut maximum comme non, juste, pas plus, pas moins. Donc, ce sont des empreintes que Dadi a laissées dans le monde des artistes et comédiens. Oyo, il y a d'autres souvenirs d'intimité, de partage. Et ça là qui il y en a plein de circuler dans Moutou. Bravo l'artiste et paix à son âme. L'organisation là, il faut aller trouver les comités organisateurs. Les comités organisateurs, Oye Simbami, Papa Masumu et les autres. Donc, Nazana nous a mesure, il y a quoi que ce soit à propos de l'organisation. Nous sommes informés de l'organisation. En ce moment où nous vous parlons, il y a la chapelle et aux à la montée ainsi que les tentes. Ils ont monté dans le stade des Martyrs. Donc, je suis ici pour quelques temps et puis je vais monter à l'esplanade du stade des Martyrs. Ça fait vraiment très mal et ça vraiment passe ma casse. Mais le mot qui artiste n'est pas l'obéli. Donc, et puis si ma casse. N'était papa Serge, ma bloc le bien, ma bloc wana. Tout le monde a mis na tournage. On m'appelle à monter un pantalon quoi noir. Hein, mais là on 18 body donc à tourner là, on jouer là, on se va tourner. Quand il style à vous point, il y a dadi, hein, il y a dadi vraiment. Et ça la passe ma casse. Mais le mot qui artiste n'est pas l'obéli. Boyo qui pourquoi au groupe ils ont pélaté ça car n'engé le mot boyebi que Congo na biso au Congo mon pays Congo pena mboka kitoko so ba 4 minutes courant bon 4 la bilo on pena ndenge singeli mais bande ko balobi que ils ont un problème à courant mais groupe ils ont nango et ko beta nango ba biloko moko ya ndingana mais loko moko ils ont lekela ngapo o eza émission qui songi ya grave si chaud ah bala membre ngana mi tuna yango ya dadia zala artiste et musicien pour te yebite pour na yo ketanze moment bete ya beta to yo ko na YouTube to monika ba théâtre na kala na ya kilelo mais to ka monde ti pasteur lité ya kanda aye pena ni équipe ni mobibako ba beta pena concert oh nous que loko lekela nga yango na bana mambo c'est bien concert bon il y a des artistes et musiciens ton deni balobaka ka ba musicien na ba artiste ba comédien na ba artiste et musicien bazala même morale mais ngana yebi bazala même morale oui mais ngana yebi ya dadi na makama musique tinga na yebi juste na ngamba théâtre to fandi sube to ko kanti ba lube ko mo beta kuna ngo ya dadi ngazala ka muluba hein les grands caméramen atala ni muluba oh makamo moko elekela nga to sa matanga ngo kandi tika mo kermesse mo bina ndenge ni orkeza place amawa futo ya kana to na ba mawa na biso tozolela mais pasalité ya kanda pina obeta ni musique ko hein so ka tie so o tsa so ke eloko ni na ngo wana donc na beaucoup de temps ko zo biloko wana parce que ça fait très mal faut ko ya ko lela muninga na ko jouer yo zela ka mukolo grâce ndimbu balobi moi si mbongo donc vraiment bébé balobi et loko elekelanga tout que loko elekelanga parce que tu as quand on met une musique donc au mozo ka balu ça parce que tu as quand ta bino moko pourquoi tout ça kana na icône na makasi bongo neti ya dadi pena za mutu oyo ko to ko sala ba bêtise to sala tenete matanga grand artiste bo pena ta la projecteur moko voilà membre na ebité bota no ba commentaire boloba non to ebité et puis to yokaki maman Denise a fait kimbongo, maman Olive a fait kimbongo, mais bah côté dadi na stade libanda ndenge nini oh non match eza boy match ezongi we pourquoi ba sala ki on ta semaine wana te oh non ba ko tongo semaine ana kuna pona ni bato bazana ba misala bato bazana ba makambo belé yango baki ko le l'artiste munene bongo na balabala en tout cas bana mama ngana kina uluke mino ka ba information yo to za jour oyo lelo to zali ana butu oyo mais beaucoup monde a événement nous surtout les gars dans Carrefour des Stars vous avez vraiment branché bon monde a hello comment tout ça c'est les bino vraiment hello comment côté merci beaucoup à toi aussi merci beaucoup à toi la patronne Mimi Alemba Ange Gabriel moi si mbongo donc moi ça boyane pena pas problème moi si mbongo donc ma grande sœur chérie fortifier nga kanengo fortifier nga wana et ça la nga ba vrai bien
merci na bino tout bato continuer toujours kopesa nga confiance continuer toujours kopesa nga ngo na décevoir bino te na décevoir bino te na yele bino ba image moko na sima moninga moko na sima moninga en tout cas. Merci beaucoup vraiment na artiste oyo bazalaki awa depuis vraiment ba pesa sango bayaka kaka wana deska bolingo za malgré na ba hôpital ba mona na kité ba bazela mukula matanga baya ba vungu na bango baya kolala ma Dieu a fait grâce quand même bato ya bolingo vraiment ba eko ya wana to mo dali ba misusu basi ba ti ba planta kabelo ya Missou bati basil, missou bati ba plaqué donc rendez-vous déjà ça déjà tant au Kenya mort donc vous voyez déjà ma camion tout. Merci vraiment à tous hein, merci vraiment na bino tout. Merci vraiment des boutiques à bisoté ko bana pner de ko faki to ndo comment ba condoléances na bino tout monde qui va commentaire na bino et ça les vraiment va vrai bien. Merci beaucoup, bisous bye.